Coucou la famille, Bambote na bandeko nyonso tu oyo bolanda mama Nicole Moisanza babosepela na émission na nga tozokende wapi. Émission tozokende wapi eza mpona changement de mentalité. Na kati émission tozokende wapi nalobelaka makambo oyo ezali ebele. Ma Nicole alobelaka makambo oyo ezali ya poso. Ma Nicole alobelaka makambo oyo ezali ya santé. Mingi bayebi ngai na aspect ya makambo ya komela maki. Ndenge maki eza kobikisa biso na inspiration nzambe apesi maki eza kosunga esungi lelo baka ebele bana bamikolo donc référence na biso ekoma vraiment makambo ya maki parce que eza kisi moko monene oyo même yo nanga soki nzambe te tokoki koyeba te tokoka kotia ka te. Alors eza mpe na bandeko misusu oyebi mama Nicole Moisanza na kobongisa poso ntango nalobaka bongisa poso même si naza teint clair bato mosusu nabetaka 7 oyo parce que toza na communauté moko toza mpe na bato mosusu bakomprenaka makambo na ndenge na bango. Alors bongisa poso ndo babongisa nyonso tuka nazoloba poso mosusu mpe akoki kozala na teint clair te mais mosusu mpe akoki kozala na besoin ya chrétien mosusu mpe akoki kozala na besoin ya conseil mosusu asombaki eloko mafuta to crème to masque to nini suivi ya poso nyonso mpe eza vraiment na kati parce que lelo bato ebele baza baproblème ya kosomba eloko mosusu mpo bafo eza mpe na babiloko ebele surtout ya kopakola na nzoto. Bongisa poso ngolo batelisa poso te. Alors ntango tozobongisa poso nalobaka yango même na bandeko ebele ezalaka toujours motu na motu azalaka na poso na ye ndenge moko mpe na santé motu na motu aza na organisme na ye mosusu mpe ndenge eza wana nde namonaka batémoignage kuku mama Hélène Manusha na nga nde namonaka batémoignage mosusu omona apesi o témoignage ya mama Nicole maki esisinga maladi otuni ye mwa ameli yango misusu presque une année mosusu mpe omonaki non ameli mpe maki ya misusu 3 mois azwi problème azwi solution donc toza organisme ndenge moko te. Alors na kati ya émission ya mama Nicole donc makambo ezali oyo mutu soki alobi vraiment ko essayer kotala bavideo kozwa mata na yo okose retrouver okomona malgré oke na makambo ya poso mais ozongi lisusu na makambo ndenge eza wana ya santé mosusu ozalaki mpe na problème ya kobota to ozalaki mpe na problème ya libumu mpasi tous les jours bato toza bato banzoto vraiment eza vraiment kokutana na baréalité nango na baproblème nango. Alors poso mpe ezosenga toujours atretien enikoloba te mama Nicole okomona nga boye nga mpe nazalaka aire moko na bashiti te to ya misusu poso etungisaka te etungisaka mais ifo kaka kozala nde na motu oyo aza na vérité akoki koaide yo koexplike yo kooriente yo parce que na kati ya communauté na biso eza na bato misusu même nga naza komona yango omona biso mpe motu misusu boye azosalela eloko ozo expliquer ye savo cortel salela boye amélanger ye solution parce que aza na besoin ya presse alobi ngai fona koma ndenge mama Nicole azali naza na besoin koma ndenge mama Hélène azali na kosala ndenge nini alors ke abosani ke poso na poso eza na ndenge nango ndenge esalaka. Et puis mingi yango même naza koloba parce que moi mpe eza kobima eloba biloko eza ebele bolandaka te mosusu ndenge mosusu natiaka bafoto te kuku mama Rosalina donc bonsoir mama Maria ndenge natiaka foto te ndenge mosusu babiloko mosusu nalakisaka te en tout cas nazotala bato ebele parce naza na babiloko mosusu naza na l'huile moko lisusu eza kodépasse après po ka neti baluile juste mais eza vraiment l'huile moko très bien neti nalobaka bamoi yango oyo eza na babiloko mosusu ya kobongisa poso eza na ndenge ya bien ya soin et puis eza te kino na ndenge ya brutalité non. Alors epa na ngai nde nayebisaka bato toujours likambo ya poso na likambo misusu ya santé nalobaka toujours ke non motu nyonso tu ntango ozoya kocontacte nga azala na patience na yo koma message na yo ozeli na korépondre toujours misusu omona te arépondaka bamessage te vraiment bandeko na biso bacommunauté na biso banoir vraiment nzambe asunga biso kaka parce que tozoloba mais eza na bato mosusu vraiment so moto aza na ye ka na besoin asala mabe to abebisa image na yo donc akobebisa na ye kaka donc biso eza comme ça yango moni nazoloba mpo bomoni nasi bomoni ngai nalati elamba oyo nasalaka mission d'habitude natelemaka te nazalaka ya kofanda ndenge nalobaka toujours nayaka kobakisa implice na kati ya communauté oyo malgré ozomona ye biso bamisala biso bato tozosala
omona bamama mosusu boza awa bamisusu ezosenga soutien me bamisusu ozomona ozolanda na yo video biso ozotala no mama Nicole me ozoyeba te koencourage biso bamessage mosusu na nini esalaka bien eza nango te biso ofandi bi mama Nicole alakisi eloko nga ntango naye kolakisa eloko boye mpo oyo ozala bien nde nasololai na mwa mwasi moko abi mama Nicole oyebanki bafulare na yo nga mpe nakoma ozwa bacliente na nga mpe nakoma oteka yango na ndenge na nga donc eza biloko mosusu okozala na fin fort moko ya Europe kuna na koa miso ya Europe eloko ezokoma te donc il faut ka motu afungola yo oyo aza na motema ya ma et puis acomprendre parce que moni même bakoteka babiloko oyo même biso nyonso toza na kati ya bainternet awa yango même ser moko atuna yenga bime moi isanza bafulare oyo ozoteka me on dirait vraiment ozoganye na yo te donc ozokoprofite na yo mpenza te comme il faut eza kaka comme so ndiri ozobwaka mbongo donc comme so ndiri naza kotourne nde mbongo donc comme nde nakoloba kwa comme si naza kaka kotourne mbongo mais ndenge bamisu batekaka ntango azoteka eloko na ye adouble bonsoir la famille adouble mais ngai nadoublaka te nazotala motu déjà namoni okomande biloko ya 100 kutu te misu ba 200 ebandi 100 mpe eza mbongo ebele kuku bonsoir bamama na nga ntango namoni déjà motu okomande babiloko ebele déjà ba 300 ba 400 ba 100 donc ata ba 50 siko oyo banda lisusu kobakisa lisusu bamama bozalaka na habitude ya kotiaka bageme parce nga na omoni boyeba yango bien nga nabunisama bitumba mingi na sens ke ntango nazoyela bino nayela bino masolo nayoyela bino masolo oyo yo mpo koprofite nango nalobaka na kati émission oyo so bamisu bozoyeba te bamisusu déjà bazofungwama miso naye nana makambo bapolitiki te bakongo te nonga nayeli makambo ya poso nayeli makambo ya moi ezoya bamama me boza na afrique me boza na afrique so bato tozala afrique d'ici na otoyoka agence moko eza kuna donc babiloko na nga misusu misusu ozala difficulté okokoma kozwa yango awa nga nayeli makambo ya poso makambo ya créativité det oyo bozomona eya fula eza fula biloko ya boye omoni ke ngata okokolata boye oyeba te ke na fula omemi mpe mwa saki na yo nakoki kopusana bozela mponi bomona yango ntango mama Nicole azoloba ndeko tiaka j'aime parce que toza mingi te motu soko oyo ofungolo eloko te mosu oza wana osomba okomande eloko te mais oprofite na baémission obela mpe ndenge eza wana oprofite mpe omeli mpe bamaki simple j'aime na yo tosigne misusu ya courage mpona motu kokute eloko te misu ofandi boyoki okoyoka africaine moko te misu akoya kopesa yo tio ya oyo fulare mpe ozozwa baprix moko raisonnable surtout biso bato tozoleka na banet awa même moi mwasi moko abima Nicole soki nayebi copino oyo me nga na nginzi me nga nazoyokela bino mawa yango fu botiaka bakere même moi tantine moko ayebisa nga mama Nicole bato balandaka yo mingi baza na bitide osilo bakere te c'est pas bien ozomona yango nalobaki soki omoni nga na koti ndenge eza boye oweleli okoti me awa eza makambo ya politike te nga na yoloba makambo ya poso parce que bozomona moi ezoya nga nazoloba makambo ya business alors bozomona yango oza boye misu babengisi yo terrain moko boye misu babengisi yo feti moko boye ozobundama kuna boye oyeba teke oyo eza fulare monde na baluki botane batongi yango nazongi nsima ozomona eza fulare eza ti na ser ngai wana memi mwa saki na ngai naza na bouge mwa caméra na coin boye awa eza ngai nayaka na masolo eza mpo epesa yo mpe nini ozomona na mosika ngai oyo na fulare yango oyo fulare na biso yango oyo basalinga kitisi yango mpenza esi mpona lakisa bino bomona non bomoni fulare yango sikoyo mama yo moto oza mosoko kozala couturière otongi ensemble boye me babiloko kobeta yango sa euro sikoyo otuninga prix mama Nicole oyo fulare oyo okoyebake oyo eza fulare ozomona ngai oyo yango nalobi ke non bamama misusu botiaka bakere tala esuki eleki na genou faso bato naye mpe so bozomona na so bozomona yango ntina makolo te bosala nga sine oyebake mama Nicole toomona yango na makolo te ozomona yo wana sikoyo na ete boye oyo eza sikoyo eza fulare mpe kaka donc eza ensemble nango na ete sikoyo boye ozwi mwa saki na yo ntango ngai nalobaka ngai nayaka na espoir créativité mwasi moko okuta bime mo esanza ozoganye kome mama oyo azosombela ngai eza na dubai te azosombela ngai babiloko bime mama ozobwaka kaka mbongo ngai abi te ata 5 euro na ozwaka likolo me bamama na ngai nyonso to oyo balandaka ngai na baémission fo batikala un jour na basouvenir yo oza kolala
okoko somba ngo pe boye ndenge za no teki pe bo teki ngo pe ensemble na été ba bengi so miso na anniversaire à mwana yo wana uti moi lunette na yo ozomona fulanga ozomona na kongo la sabino skoyo okoko kanga ngo pe na mutu boko tiela nga ba care yo ko so ba fulanga ba prix ba 10 euros fulanga prix ya 10 euros après ndenge za wana yo oke ko tongisa yango fulanga na prix ya 15 euros oyo so ko tongisa on sali ensemble mutu ko bozo mo ndina kanga na mutu mama botira bakemo bake mwana leki na biso soka ayaka na masolo moya lelo na poto lelo makambo ezebele ba misusu nde boyebaka te ba masolo ezebele so mutu afungoli yo te mission oyo efungoli makambo ebele besiko ngai wana moni monde esali ensemble zomo yo wana sikoyo bato bozokota sika bamisusu bayebi exemple na pesi ya linette yo wana olati mwa linette na yo bozomona tala nsima bomoni nsima nde batongi yango bomoni na pusa na siko bomoni eza basorte ebele eya basorte ebele oyo eza siko mwa ya rouge siko natie mwa senge na kati natiaki senge nazala nango ya mwa molai bozomona na makolo oza mwana ete boye yo wana yo wana ozomona sakino okangi na oyo ya motu ozomona yango nabike no nga ntango nayeka boye eza mpo oyo ozala bien yango tantino kabi memo esanza mais ozosomba biloko me ntango ozoyisa moto apeso 15 euros yo oki osomba biloko presque 9,50 € ozoganye nini me ba 5 euros likolo kaka nani yango opeso kado boye oyo akopeso kado na okei mpe batongeli wa nga batongeli nga yango oyebisi ifu moto afo atikelo banini boye nalongola na ordinate nalakisi bino kaka omona ndenge ezaleli mpo bamisusu bakoya kojuge oyepa na ngai mama niko mokongo na nga obongisi soko oza chokola obongisi mokongo no soko oza moto ya pembe obongisi mpe mokongo no savo cortel tala nayebisaki bato mosusu bokomande lui juste okomande lui juste na yo ozwi lui juste na terminator bozala na lakisa terminator eza kuna bamasolo ezali awa ozomona biloko simple okoki epe feti boya otiaka bakere mama okokota live partout na ba Facebook otika komona te moto afungolo bamasolo otika lomona te ta ozomona omoni ndenge ekei uniforme merci beaucoup mama na ngai omoni ndenge ekei mais yo mpo okoteka yango mama na ngai okoki koteka yango yo futiaka ngai na bapriyo bimizambe mani ata olobi yo te mani kol fungola ngai mwaye na fungola eza te mpo nga mpe moto wana boyi kofungola ngai ayebisi ngai lokola yo oza gentil mai ya maki na yo na mela yango mama Nicole ebikisa ngai vraiment eloko nakopesa comme cadeau eza kaka soki ozala besoin oassocie na bacommande na yo nde bato bazokomande nasombelako babiloko oyo mais oyeba te batongi nga fula ngai wana so babengisi nga na anniversaire eye ngai wana nazokende soki na ete boye na part tala nde napusani tala meme ngai nango nga monde na buki yango bo parce normalement basali nga modèle nga monde na buki yango ozomona moi lunette na ngai ya soleil ngai wana ozomona okoki koya tala bato loko babiso na bainternet oyo soki tozali yo koko kozanga kolala nzala te okocreye déjà babusiness awa okei kuna batongeli yango puku ata oyo mosusu oyo naza na babiloko moko semaine lelo biso nazwi makasi bomona esili omona esaleli bino bamibali na bino mpe bomona fula omona oyo olakisa bino mais okosela mpe mobali no mpe chemise yo mpe soki oza tailleur okokotonga yango otongi puis ya chemise wana combien était 60 €. Eh oui, parce que tant na yo tongi et puis tissu ta échanger mbala moko oko teka ngo pe ensemble yango babengaka esprit ya créativité parce que quand on est là tokutani comme ça et pour na kobakisa un plus pour na kofungola mwasi moko omoni yango ntango nazoloba na biki bandeko nga ntango na ye na vi na yo naye kopourrir te me naye kobakisa un plus mingi lelo boyebi ya mama Nicole bamisusu botikali na basouvenir ya komela makambo bamaki malgré mosusu ata bomonaka so bomoni nga nazopotana na makambo ya politike na nga moto akota aza te botika nga napotana kuna moto na moto nzambe apesi ye vision na ye
yo emisusu yo oza na makasi te koloma makambo politique zelanga na makambo ya boye makambo ya ba implice boye ozelinga ngani nzambe apesaki nga vision wana botika nga na makambo politique bino bato na nga bosoboka biloko ofandi kaka soki okotia liboko na litama otie liboko na litama soki oza moto afaili ofandi kaka soki oza moto afati ofandi kaka me botiki nga kaka nazokopotana kuna parce que motu na motu na mosala na ye me ngai nayeli oyo yango na bi eza video nga naye mpona créativité nayeli oyo mpona kobakisa elo implice eza fula bomoni fula eza ntina genou tala yango napusani awa moni napusani na tourne yango omoni eloko nango likolo yango yo mpo okoki koteka yango oyaki kotika motu na poto te awa ozomona tala moni eloko nango omoni ndenge ezali eza mpe ya noir nango mpe ezali mwa feti boye feti mpe boye ndenge eza wana oza nokaka mpe na besoin omoni fo oza unique na feti moko boye biso mariage boye yo oza no unique obeti no mo bapiese rare ozomona otielanga bakere nazomérite ozomona baprix nazopesa bi baprix napesaka bino babiloko eza baprix moko ya bamoin cher mutu moko ntango oya kopesa bongo nazoyebisa bino boyebi bie bamama na ngai boyebi bie biso bato bamédia mwa mwasi moko kuta bimaa nicole nzambe asala nzambe mpenza ayebaka bamitema na bino yango nzambe azopesa babiloko boye soki nga mpenza moto aotekelo assemble na 100 euros eza ensemble baotekelo na 100 euros yo moto atotongaka te mama yoka makambo nazobisa yo eza babusiness ete ezoya nazala mpe na foulard moko okotongela mpe mobali na yo mpe chemise mama elene manusha babengisi yo mwa anniversaire boye na parc na terrain boye yo wana beti mwa lunette ino de soleil ai memi mwa saki mwa moke yo wana ozomona foulard omama botia bakere esprit ya créativité epuis ndenge eza boye na kati awa ndenge eza na titi senge ya noir okotia so omoni nini te otie mwa cycliste ya noir mwa eloko moko ya noir nga siko senge oyo nga na tie eza mais ezomonana te esali okwa neti mwa double ezomonana te sandale yango ya se na makolo to lipapu foulard foulard alors mpona koloba keno bamama na ngai toza wana mpona kosungana yango moni lelo naye kolakisa bino ntango babaexpert ya créativité ezomona donc bamidele eza ebele bamakambo eza ebele donc bonso mama na ngai ntango mama Nicole ayaka donc nayaka mpona kobakisilo implice nayaka mpona kobakisilo implice ezali meme na kote ya poso ozwa implice na yo soki poso na ye bebi ezalaka na patience nakomela ye message arépondaka te non eza question bongo te naza na bato ebele nakorépondre yo ozomona donc soki na répondre te kobetama mabaku te ndeko na nga toza wana toujours mpona kosunga naza motu moko ozomona naza mpe na makambo ebele des fois mpe yango nalobaka okomande nanu biloko na yo msusu namoni naza trop sartire na babiloko misusu omona nalingaka nao na liquide comme ça et puis na essaye mpe kozwa bacommande mosusu merci beaucoup mama surtout bamama na ngai oyo boza bamikolo bamama na ngai bokokobota nga surtout oyo eza babiloko na bino bolingaka ozomona yango nazoloba keno kobakisa implice na ngai ntango nalobaka ezalaka boye esprit ya créativité donc eza fula mais bakreele yango mpe ekomi mpe ensemble moko ya bien boye mpe ndenge eza wana okoki mpe kobimano mpe na papa feti mpe me oyeba te ke eza fula ozomona merci beaucoup mama Elene nanga tala yango naza kotourne ezomona bamama bobongisa bapotion na bino donc babiloko mosusu ya bien ezali nango malgré omonaka nazotia te mais parce que makambo mosusu mpe fungoli nga miso epesi nga mpe mayele ozomona po biso baafricain bato mpenza baza na bolingo makasi te molimo ya koprofite mais bolingo mpenza eza te mais baoyo yanga mpe baza koporte nga na motema yango moni ntango nayeboye bamama mpona koyebisa bino na bapapa na nga bamisu bolandaka nga donc masolo ya poso bokoki konéglige te epuis esengaka il faut kozala toujours na patience mama moko abengaki ngabi mama Nicole nga pene mpo mwasi wana komante eloko pala ngai te mama Nicole maboko ebomi nga olakisa biso teknike ya savoir basani na bacitron donc nga vraimen maboko nange ezalaka kitoko kaka yango nazoloba bamama nayebi te eloko nini oyo misusu nasi naloba te oyo nde sikoyo naza koinsiste nango parce que omoni eza nango simple eza nango eloko ya moins cher mais tala ntango obongisi poso na yo
kobongisa poso no yango nazoba bomoni bamoyo ezoya kozala toujours ka na système savon cortel toujours eza savon moko nazoyebisa bino eza kitoko tellement makasi bato oyo bozosalela lui juste na savon cortel en tout cas eza trop makasi boessaye un peu koevite yango na baelongi lui juste na savon cortel koevite yango vraiment na elongi et beaucoup plus kolala na savon cortel na elongi soki omoni oza toujours na banoir oyo misusu ozomona oza mwa moke na barouge ezosala lala nango eza nango problème te mais koevite yango mélange na lui juste boevite mais soki omoni ke oza vraiment na problème ya makolo pene ezobonga te bozomona bafoto nazotia wana bandeko misusu bokokopase commande ya lui juste vraiment eza l'huile moko très bien surtout na bamoi boye tokozala nango besoin et puis kosangisa yango na terminator en tout cas eza kojouer rôle moko très bien ezosala pene kitoko surtout na makolo place banoir eza vraiment travailler kosukola poso vraiment très très bien donc l'huile juste na terminator soki omoni koza na l'huile juste te parce que partout eza épuisé na Amazon nayoki balobi eza te mais na nini oyo mpe na France nayoki balobi ke non bakosala yango année prochaine isili alors soki ozoluka yango en tout cas bamisusu oyo boza nango te boessaye kocontacte ngai parce que c'est un bon huile en tout cas nga mpe ntango namonaki système aza makolo na ngai nalati na kolinga yango makasi esali mpenza kitoko makasi omoni okoko bafoulard ezali bafoulard ndenge eza wana donc lobi na so nazwi tante nzambe abatela biso lisusu nakoya kolakisa bino lisusu bafoulard kaka donc okozala no unique oza no unique eza bastyle mosusu yo moko mpe obimi mpe boye oyo boye eza mwa mpasi na kotia yango ceinture te mo ndenge batongeli yango kotia yango ceinture te kitoko nango eza kaka boye donc kitoko nango eza bongo en tout cas vraiment bamama na ngai la famille yango monde na l'équipe mpona koyebisa bino toujours esprit ya créativité bongisa poso na yo oyebi ke ya mama Nicole ntango azoleka ntango nazoleka mpona kobakiselo un plus ya koyebisa ke non même na patience fo ozala nango poso babongisaka yango ata soki omozomona nga boye eza toujours attractif soki omoni nabongisi poso te nakozala mpe na teint soin te teint kozala sali te alors ndenge eza boye mama na nga toza mpe baposo moko te zala na pase soki opasaki commande na yo omoni ke nazorépondre te insiste ndeko nanga kobetisa mabako te insiste ngai naza motema polele motema ya mawa ya kosunga yo biso koleka bato mingi bakozomona baona baeternel ya poso tant ke nga na sentir eloko wana ya poso yango naza koyebisa mama moko so na sentir eloko eza mabe na sens ke eza makasi nabetaka sete nango ozomona même yango mona alobi ke te terminator na lui juste en tout cas surtout bato oyo boza na mwa basusi makolo eza miso eza bien te oyeseyaka kopakola yango commande terminator no parce que terminator na minute oyo soki ozokende yango na huile juste kaka bango mibale l'huile ezosala mpenza kitoko eza nakobombela bino te donc ezali eloko oyo nga moko nasaleli mpo evani bomoni makolo mama na biso mpe aza na ligne awa akokotemoinele bino ke non eloko nini asaleli ezali kaka yango alors epuis mpo na nzoto nazosala bino vérité savon cortel boko tala okokoza ozano na mafuta te secret mosusu okokoza ozano na mafuta kopakola te mais soki ozanoka na savon cortel mpo savon cortel eza deja lokola na baluile na kati soki ozanoka na savon cortel omoni ozosukola nango ozozwango moke ozosukola nango na savon na yo un moko na nzoto osali yango mélange na lui juste wana soki omoni ke ebongisi chokola na yo omoni ke miso bandi kosala neti mwa clair otiki na yo ezosukola bien okoza no miso na glycérine wapambisi mama nga mokongo etelaka te yango nazopesa bino toujours bastratégie fo kokomande lui juste wana fo mpe ndenge eza wana kozala mpe na savon cortel fo savon cortel ezala plus tala bamoyo ezoya obomba nzoto lisu na manto te olukosala modele boye ozomona fulare na ndenge eza monde batongi yango ozomona olukosala modele boye moninga mona azobuka na ngango osala modele boye momoni misu bato misusu te azokosa nkongo na ye wana azokosa moni nga yo donc olukosala modele boye
donc savon cortel boso mama na ngai o savon cortel donc lui juste ba fula oyo ngai ateka ngango 15 euros ozomona siko yango nazoloba bakopi ya boye na mokili ko ndeko yango balobaka soki okute na moto ya malamu azoede yo azofungola makambo batela ye mpo omoni baafrikain mosusu bazalaka na bamisusu omona bazalaka na bososioli te bayebi ko ngaku bata malamu nabombaka bango plus bata malamu na omoni kolikoa mama tabita de grâce mikolo bambotino mama na nga bata malamu nabombaka bango bato nyonso tu teke non mosusu mutu nyonso akopesa ko kado te mutu nyonso akofungola makambo te mpo oso mama na nga ozomona donc tala bafulao na biso okokozo bafulao no ya basorti nyonso tu tala meme na nsima ndenge ezosala kitoko tala nde nakangi yango na nsima ezosala kitoko epe eza mosusu eza mpe ya nini ya noir eza mpe kaka boye mais ndenge eza wana soki okomande na yo parceke boye mpo tonga yango boye eza mibale nga basali nga bakangi yango comme popo eya mibale batongi yango mibale ekititi na nini na se eyati eleki mwa genu moke ngai nakolata ngo ka boye na lipapa na nga na se soki mpo yogi keno okanga na mutu moko okangi na mutu bwenye nga na kangi me nga te nazotonga mpo nateka ngo nonono ngai eza fulare yo kokosomba na yo me nga mpe nde eza na nde mpe batongeli ngai me yango nalobi na mokili ko bandeko bamama na nga omoni bafacebook oyo bavideo tozotalana oyo nga nazoloba eza video mosusu ekoki kofungola baporti lelo meme papa moko asalanga témoignage alobi mwana na nga oyebi te grâce ya video na yo lelo sante na ngai efanda kimia merci beaucoup mama na ngai grâce ya video na yo sante efanda kimia ntango nayaka misusu te yango nalobi des fois kozomona nga nazopota na makambo ya politique parce na banda yango parce que première vidéo vraiment na média c'était makambo ya kobundela mboka donc c'est un politique makambo oyo kobundela mboka oyo tofandi na malili obimi ofuti babiye peut-être misusu yo omona ozotala omona nazokoma bi mama Nicole peut-être nga souffrance oyo namoni yo omoni yango te donc ngai yo zelangaka na carrière ya makambo abongisa poso makambo ya bacréativité boye parce que oyo bondeko okoki koteka yango ata na poto te ata na Afrique nde ovoyagaka wana parce que eza bapiese rare obeti yango batongi yango mpe boye oke korevendre yango mpo oyo soki oyebisi bamama botia kere botiaka bakere bamama bozala gentil bozala bie bamama na nga botiaka bakere ozomona tala mwasi moko alinga ya kokambika ngai abi na nga kima Nicole nangi mpe ye nakangisi monoko en tout cas oloba makambo bafulare te ngai nangi nasomba yango ebele sikoyo ozomona bato mosusu bazobima ntango deja miso nga nabi te mpona bamama na nga mpona bato mosusu ya bamoko mibale fona comprendre mpo moto mosusu oyo otekelo aza moisanza te bakobambo mpenza mpo omona mpe fulare oka boye ko moko kaka nde nakangi na motu bayebisi yo 30 euros 35 euros osalani ozomona osalani ntango wana batema Nicole bafulare na ete natekaka yango te po ifo botamonaka quand même mwa bamouvement mo basoutien ozomona yango parce bata malamu na mokili mpo bafungwelo bakope bacomprendre mawa na yo epesamai na mutu nyonso tu te epesamai na mutu nyonso tu te mutu nyonso tu te mutu akokomprendre ke non ifo nakitisela africain loko surtout biso baafricain oyo ndenge eza boye meme ovoyageaka na afrique meme oke afrique okoki kokumba yango oke koteka yango surtout bato mpe bozoluka basiper naza na mama moko azoteka basiper à partir de 75 euros oui soki nabosani te epe alobi aza mpe na baoyo ya 50 euros abi basiper na ye eza basiper moko ya bien eza ya mbata te eza basiper ya bien donc si jamais bafoto moto akozala na besoin na oya kokommunikele bino yango epuis so tosisi kosolani masolo ya bien en tout cas nakopesa bino banimero ya telefone na ye alobi mpenza natunaki abi ngako nalobaki ni oza ntina ba 30 ba 40 abe aza na basiper ozomona donc eza ya mbata te eza mpenza basiper ya solo tala esprit ya créativité bonsoir mama na nga moni esprit ya créativité fulare moni fulare na yo oyepa na nga nakobongisa yo poso na yo nakotelisa yango te soki ebebi nakobongisa yango otikeli nga mpenza patience na yo nakobongisa yo ebi nakobongisa na ngai na babiloko ya grave te yango nalobi mwasi nyonso to alanda ngai fo ozala deya na lui juste na ndako zala na lui juste na yo oza na savo cortel na yo merci beaucoup kana na nga mama mamsilova ozomona eza fulare ozomona tala nde nga nakangi na mutu
ozomona o kana mama mamsilo va benso o mama sanza kana nanga yaka nano awa yaka nano mwa fete ya mwana anniversaire na terrain olati mwa lineti na yo wana ama yo wana fulako yo wana misusu mpe ndenge eza boye obi elongwa na fula otie mwa kabelo no na motu yo wana na plante na yo esprit ya créativité ozoma esprit ya créativité oyo pauvre papa na biso ekumani aloba bien sapé bien rasé mais eza kaka ti elobi ata papa wana bi misusu ezalaka biloko ya marke te botiela nga bakere mamama nga nakomatisa pria soki kaka nazomona bakere nazoya kolakisaka bapria ba 10 euro soki bozotiela bakere te nakomatisa bapri nakomisa mpene opesi nga 30 euro 35 euro ozwi fula bapria ba 10 euro botiela nga bakere bamama bolemba te ezomona donc omoni yo wana ozala soin tokei nano kota poso tobongisi poso poso tobongisa ngo tala seka poso neti bomoni ndenge semaine prochaine balui moi ekozala makasi moi donc été déjà le 21 tozokota moninga moko bongisa poso komande basavon cortel komande savon ngai ndenge eza boye koepa na ngai biloko eza ya bien biloko oyo kozwa oyebi ke kozwa biloko oyo okosepela no libela ozomona epuis ndenge eza tala omisali na yo bapapa ndenge eza boye komitikaka te ofandi ndenge eza wana tala oyo boye fungola miso okokoteka yango mpe na afrike ozovoyage na afrike boye babeteli yango bafulako boye oke koteka yango ti poza na oyela bino mosusu eza neti ya banigérien mais mama yango afungoli nga masolo te parce que mama Nicole ngai abikaki epa na yo mais napesi yo kaka bakado oyo omona bongisa poso na yo oui mama Lauriane batiso batienga bakade alors je veux augmenter elobi bana poto je veux augmenter les prix je veux augmenter ezomotala mo ndenge eza naza mosusu eza sikoyo okokosalela mpe mobali no chemise mosusu ezomona mo ndenge eza eza bafula ndenge eza wana ya tendance fulaka ya tendance omoni nalati mwa sandale na nga seyo ata meme mpe talo ata meme na fete alors bamama na ngai nalingi bino mingi bongisa poso biso to babongisa poso bongisa nyonso bongisa poso bongisa nyonso moyo ezoya komande babiloko na yo komande oza na moyen osomba lui juste te na oyo nalakisaki wana mpona barougere mutu awa barouge esalaka yo soki oza na moyen te parce que nayoki na France déjà baosala yango te esili ti année prochaine lui juste ti année prochaine na France eza lisusu te eza épuisé bozomaka okiko sakana na baafricain eloko wana soki ezosala ewumelaka nango te di alors anaisala mubi bon commande so oza besoin biso na Suisse ayo eza nani mais oza besoin lui juste oyo contacte nga après tosala masolo lui juste na savon cortel naosepela siko ndenge ezosala likolo boye mama sandale ilo nani na makolo yo wana ozomona bongisa poso epuis poso lisusu omisali na yo na bafulard na yo système ya bapijama ya basoi mutu eza na mode système ya basoi ozomona alors bamama na nga nalingi bino mingi bozala toujours bien et puis créativité ne même nzambe azoloba o mutu aza nango azopesa akokopesa parce que ngai nazopesa yo keno ofungola mamisu ozwa mpe msu mwa 1 franc parce que msu kokanisa te yango naza korepete parce que moni biso baafricain mama Hélène bato mosusu omona ye mpenza eseka ozwanga biso na ba 3 euro po eloko azotikala biso na 10 euro 15 euro mama l'ignorance tue eza na bato mosusu nzambe basala bango na mokili bazala motema malamu avant kutu babota eza na bato mosusu bamitiaka na place ya bato parmi bato wana babiso towana kati so bokomona bato mosusu bakoyebisa bino omona azwi koli asatandaki te mosusu na babiloko mosusu atindaki te amoni yango alors eza mpe na bato mosusu ndenge nalakisi baizana
mosusu pas zui izana cop ateka ngo moko na 10 euros alors que izana eza nango 59 centimes mais ye mpe mosusu bakozwa oyo foulard oyo nga nazoloba bafoulard mosusu nazolakisa ba 10 euros 15 euros mais ye mosusu adouble yango na 50 euros kokamwa te okobele matanga lisusu akoeza Tanzanie moyende te nakende eza te mais normalement so nazalaki na kini na micho oyo kaka boye ok matanga mpe ata ya poto ta président ya bato tata ya poto okende mpe ko okei mpenza yo wana mpenza okei na yo yaswa alors natiki bino la famille naesala moki na ye bozala bien bamama oyo alinga bokomande na bino epuis bozala na bino bafula mais bongisa poso nde moto eza merci beaucoup mama eza très important bongisa mpe poso ozomona nga na laisi bino partout awa eza bongisa poso secret ezali savon cortel l'huile juste mikolo tozosalela l'huile juste na terminator donc fo osokaka baterminator ozwi mwa l'huile juste na yo osangi so omoni genou noir ai okomona genou makolo moni makolo na tie wana l'huile secret nango eza ya l'huile juste na terminator savon cortel na pointe kokema mindondo ebele te alors nalingi bino mingi bon week-end et puis dimanche malamu nzambe azala na bino et puis bamama na nga oyo bopasai bacommande bozela biloko na bino toujours ekoya na kimia nyonso tu et puis tokutani prochainement toujours na modèle mosusu na kolakisa bino oyo na créé oyo ezali d'abord foulard donc moto oyeba te soki eza griffe nini eza griffe ya foulard donc système kaka ya okoki mpe matanga mpe propre boye obeti mwa saki na oyo wana ezala mwa saki na moke yo wana na matanga na yo okei sandali no na se ya makolo moko mpe moni ndenge eza boye moi eza makasi moi makasi bon ndenge eza mais osomi biloko ya 10 euros oyo olati na nzoto mais yo wana na lunette na yo bozala bien nzambe azala na bino bao balingi bakomande foulard na bango problème eza te eza ya 10 euros ya 15 euros alors oyo nalati mpe foulard eza ya 15 euros ozomona merci beaucoup donc nalingi bino mingi tokutani prochainement bonne soirée la famille.